club. Nyon surtout te, hein. Mendambu. Toena lisolo ya mida, bandeko. Vous savez, certaines personnes ont la facilité d'aller kokundola, otobenga na lingala kokundola, ba vie ya batu. Ba komisango ba émission, ba komisango ba live na bango, ko mona kakola muki na tongo moni, mama mo akepa ba fololo, aketu na fololo kola kinde nini. Mais ozana yo personnage public te. Ezana ngo kaka, o discuter na mutu, ou oyokana na mutu mo boete, atindi $100, atindi $50. Allez, bake ko luka famille na olam kana tongo ba bengo na téléphone boy. Ba publier le pang na bino. Ba publier bandeko na bino. Sikoyo e komi tour na bango. To kanisa bango baza na vie ya malamu. To kanisa bango baso baka ko ebisa batu bobo mama bala. So mobala zo tromper yo bwakisa ye. Nga naza mwasi kitoko. Ngai mobala boya kanga te nga mtu na boya mibali. Toye ko découvrir que basi wana baza basi oyo bolingo tika bango pe na défaut. Basi baza na facilité ko bom ko finga bana batu. Toye ko découvrir que bango mo pe babota bana baza na problème ya santé. Ma zinzin. Zinzin ezali mutoyo aza na trouble ya comportement. Aza mutu esalaka te. Na poto mutaliboma longola bilamba te akokufa na hiver na malili. Na poto mutaliboma alataka bilamba. Mais mutaliboma so afingi yo. Oko répondre ye na mafinga te. Oko talisa ye parce que ba mama poto la plupart bosalaka na ba maison de retraite. La plupart bosalaka na ba maison ya ba handicapé mental ou physique. Boyebi ndenge le kaka. Omona pena mutu susu azo finga yo. Mais yo yebi ke mutu na eza bien te. Ba mida, ba mazenzen, baza basi oyo, ba ye, ba moni ke bakomi ba star. Ba moni bango baza ba ya pomba. Ba moni ke bango bakomi ko déstabiliser batu. Sikoyo, ba envuta ba mama moko ya ba responsable, ba komisa bango ba tababe. Ke soki bango bazo finga, ba mama wana bazwa ko betela bango maboko. Bazwa ko applaudir. Femme naturelle, hein, c'est hydroquinone. Donc, est-ce que musala? Ba malufu to kipa bango te. Boyebi bato ba na Congo, bo excusez nga pona le kana se à pont. On a Congo ba benga saut de mouton, hein? Saut de mouton. Bozela, s'il vous plaît. Bande konanga. Personnellement, totel emelaka. Bande konabiso ba na poto. Pourquoi? Excusez-moi. Voilà. Saut de mouton. Saut de mouton. Poto elengi. Na oke luka. Bongo afuta ndako. Na poto bazela mobile te. Mobile pas un ba problème na ye. Bandeko, pourquoi to temela bata poto? Parce que ata na Congo otanga te. Mutu ata tanga te me faza na sagesse moko boye. Nzamba pesa mutu no so sagesse avant kuta tchona libumu ya mama na yo. Apesa mo minimum ya sagesse. Oyo yo moko au fur et à mesure ozo kola, ozo développer yango. Mutu rouge. Ma zinzin. Ma zinzin. Moutou en Afrique. Vous savez, l'Europe est allée plein de nationalités réunies. On apprend tous les jours. Dans le lieu de travail, dans la société. Nabisika to fandaka. Parce que tous ont une nationalité belée. Et quand on a un meuble, on a un vuzi. On a un vuzi vivaka. Okoza na meuble nos aba voisin bandibu, okoye bande bandibu ba vivaka. Okoza na meuble nos voisin bandingari, oyebinde ba vivaka ainsi de suite.
yango mutu nyonso tu ata oyo atanga te ntango abimi libanda mboka adevelope mayele moko boye oyo bato na Congo baza nango te mpo mutu ya Congo alamuki na ntongo bato mosusu bakufa na Congo ata Braza bamona te ata Kasai Kananga Bujimai bamona te abima kutu na balabala na bango te arevaka poto ebike na Paris Tour Eiffel ezalaka ayokaka masolo poto Château Rouge Gare du Nord meka na masolo okomone pe na kwe na bango azobeta lisolo ya poto comme si akomaki so pe bakoma na ndoto nayebi te mwana kina obeta o lisolo ya poto koleka na yo mutu ofandi na poto abando betela boliaka mbongo ya leta boliaka femme seule bobalana na leta comme si ayebi ndenge lekaka parce que babetela lisolo oui namoni vie njora et ça senga ba pardon bango baza bongo bafingi meso bamoni pembeni ya koya basengi pardon ye kutu na landa na ngai ete ye bafuta ke bambongo na ye po asala ba amusement bandeko mbali boso na mona femme congolaise andima kibombanda tala niveau congolaise akomi nango tala niveau congolaise akomi nango toye ko découvrir ke Mida Mazenze vi oya lobaka modèle ya finga batu nyonso afinga bawera bajibe baheritier bafere bafali afinga batu nyonso afinga bamama na bango afinga bana na bango afinga sans exception afinga na nzambe Mazenze afinga na nzambe tokanisaki yaza na vie parfaite tokanisaki biso toaka olela po mboka eza bien te bavi na biso eza bien te tozolela lobi ya bana na biso lobi ya bakoko na biso yango toaka kolela yango tondima tobimisa bilongi yango tondima d'être critiqué tokipara te toye kodécouvrir ke Mazenze aza parfaite te nzoka nde aza mwasi moko alelaka bolingo aza mwasi moko malgré atia hydroquinone na tongo malgré nchoko endima ye malgré pembe tosa me mobali aza te azobeta tolo na YouTube ke ye aza deuxième bureau ye akenda ne kotungisa bamabala bato e bamama congolaise bazofélicité ye aza na ye deuxième bureau andima na ye bongo ekosala nini mbala liboso na mona congolaise andima azoko applaudir mutu oyo azokende obebisa libala bato siko nangi natuna bamama wana ya YouTube nangi natuna bamama wana mponga nayebi ke mwasi soki azobima na mobali ya mutu eza peut-être msusu na moment wana célibataire moko aye kolinga ye te msusu na moment wana aza ye moko azovivre na mobali yango abi mokona okuta na mutu nanga moko na otika yo mpo na poto ya lelo nga na parfaite te nga mpe na bima na oyo ya bato me nazwa na nga eloko te totikaka biso moko na malembe mutu kuta opekiso te mpo yo moko omisala badepense bandeko toyebi poto ndenge ezalaka mwasi mo na poto akosa yo te ke aza likangu ya mutu mutu yango afutelaka ndaku basalaire yango ya mibale eza combien bandeko na nga basalaire ya poto basi wana bamikosaka bango moko bakanisaka bakosaka bato bamikosanaka mpo biso nyonso toyebani mobali aganye 1300 1400 voire 1500 baoyo basala na babâtiment baoyo basala mtusu baza baélectricien peut-être ba 1600 ba 1600 wana ye mo mpe aza na famille na ye ye mo mpe alinga kolata aza mpe na mwasi na ndako oyo mwasi yango mpe akolinga ye mobali mpe aparticipe na ndako mosusu kutu na ndako basalaire ekoka bango te yo libanda opeso combien ando peso ba 100 euros mama zwa bakisa yo pa mwasi na ye baosala projet mais pa na yo azoba zwa mwa 50 oyo zwa mwa 100 oyo mais ntango ayaka koya pa na yo yo moto odepase na kolambela ye mpo basi ya libanda bamakangu baza makasi na kolambela mibali so alambi pondu tala mbisa ukauka abwaki soki alambi ndunda tala mbisa abwaki dongo mpo aokatisa nde yango moto epese libala aokatisa nde
yango moto epese libala ye moko afuta ba facture na ye mais pas basi pas baninga azolakisa ke mobala linganga te c'est faux sikoyo bino mutu boyoka encourage mazenze aza na ye deuxième bureau mutu asumba na mbetu ya mbanda botala logique osumba na mbetu ya mbanda obi que ça c'est de la sorcellerie okoti na ndako ya mbanda na yo oke sumba na mbetu na ye c'est de la sorcellerie mais vous les Congolaises vous prenez plaisir à ça sikoyo bino ba mama o bobombaka ba age na bino na basima faux compte o boza na ba jeune fille boza na bana bobokola lelo soki mwana na yo nangwa ndima bazule mbanda bino bato boke kumisa mazenze nanya ndima ka bazule mbanda déjà mobala ngo mbongo nina ndako ekoka te adekushaka lisusu de temps en temps nangwa ndimaka mais lelo na moni na YouTube bato bazo ndima kibombanda pona nini po ba soutenir mutu moko boye na mabe congolais olingi mabe mutu anvuta congolaise asala biso mabe tala basa ba congolaise nde bakomo koma zoba fille de promesse gros bisous à toi nani yango alinga bazwile mbanda mutu kutu o bazwe likangu projet na eza ke alongola moninga na libala mutu o bazwe likangu projet na eza ka longola moninga na libala siko bino ba mama o boto ke encourager mazenze soki lelo mwana mwasi abengi yo mama fi moko azotungisa libala nanga awa yo ko réagir ndeni oloba te continue ka bongo alinga bino mibale ponga na kende ko encourager mida oh mida yo loba ko leki basi nyoso na kitoko bozwaka ba photo na biso bo déforma kango boye ko publier po bato bafinga biso mwasa kitoko koza deuxième bureau te mwasa kitoko koza likangu te il faut mobali azaka na butu moi yo mwasa kitoko okomi mama calendrier yo za su mazenze te oza mama calendrier ça dit que mobile afandi na ndako na ye azo raisonner ça fait mikole belé na moni likangu na ngawa na te tika na ketala ye ozwi pe oboti tango zo bota mwana ebine babenga mama mais ebine babenga papa te pourtant ozo tungisa ndako papa papa oza na plaisir yo tala mwana tous les jours te po mobalo aza na mwasi na ndako avaya kotala yo likangu il faut ndako neza poser po ata ye pa na yo tango osimba mutuka zozonga abi ina dekusha ki mwasi na nga kuna ke swani sangae biso tuto leka wana leo tokosela ngo lisusu te na poto lelo oza likangwa mutu na poto ya lelo oza likangwa mutu mazenze mazenze ndeko nanga elo gros bisous à toi ngata bofingi nga bato bayebi nga bayebi ke bois noir Nadia Ofera potozaka sima na bino na basali comportement na bino o bozwa kokosa diaspora midoza ya kotula mida yozo belela tu o mbanda zo boya yo mais yozo ndima mbanda naza deuxième moi sanda kwa bengani mobali mais mobali ayepa na hote oyebi eza soni okake yozo zela place moko boye mobali ngo babengani ye oye kutakanga bisaka ya pa na yo ayete azokeluka ba pasteur po azongela mama bana na ye mais yo zaka na place wana na poto yo za likango na 2022 tete tokosi tolamuka tongo tokeluka mbongo oza na mbongo oza na nini te na préféré kutata mobali moko aza moche mais azala yanga bomoni tanto boma mabala po bobakoto bala te to boma mabala po non to comité nano zwi mutu oyo azo correspondre na yo te ozo luka mieux elingo bateke mobali wana aza mabe uyo oza mabe mais mbanda ya oyo to sala ngona ba 30 ans ba 35 ans 40 ans te mido ya mukolo et puis mida okozwaka libala te oza fille moko oza trop mal poli yo oza mukongo te bato bakoso te bato bakakumisa o wana bato bakakumisa oza lokola mutu ya théâtre na bango po mobali moko te akolinga mwasi ya vulgaire comme yo omoi to bato batala ko na YouTube bato ba if you are finger if you ba bêtise boye na munoko iza soni même pour na belle famille o finga na bokilo na yo olobi na finga bokilo na senga bokilo pardon ato senga bokilo pardon
basolisa ko po moi obotana mwana na bango me bayebisa mwana bango azongelaka yo te mobali moko te apa mobali liboma apa mobali amela diamba po mibali misuku ba mela diamba mais azana besoin mwasi ya poser ya maele na ndako pa bokola ke bana tango ya azana kwitcha diamba ayebi ke mwasi na nga zawana po na bana muto akoso te bato bakoyebi soke balinga ko na réseaux sociaux bakosa ko mida mobali bando baotya kaka calendrier atali date abina kebetele tour po yo ata na feti mobali obimano te akobanga bato balakise misapi mibala solo tobeta masolo mibala lokuta te mibala solo mibali ya solo muto obimano te mwaso aza na vulgarité obina kale basi baza bato yo ata ba langage mususu na munoko na bango na miso bato koko bimate basi apoto boka musanga bokoma osona na bato Afrique ngakuto ata soso ya supayuno soki soso ya likolo soso likolo loso soki soso ni babenga ke mama lufu ata fingi nga banda lelo chilobi bobenga kanga te mama Kongo ba fingi okuna na poto na fanda na France 5e puissance mondiale 5e puissance mondiale na France l'état mboko ayebinga donc na ana temps besoin moi si mon côté soit disant te ka basak à ciment femme d'affaires dans YouTube azalate pour femme d'affaires aza déjà très occupée mutazwa ko luka mbongo makasi bongo na YouTube mutazanga ba analyse ayaka ko finga ngata ba finga bobenga kanga pona ba konerite yango na yamba téléphone te ngana yaka kosola na ba mama responsable ya poto ba mama o bana bana ba mama o bazana ba petite sœur na quartier o bazo conseiller ba leki ke botala biso to lekene ba erreur bo bongisa biso to ya ba poto to landa ba ambiance to e ba te ke n'importe quoi to kokozo ba crédit lelo ba nyongo elekela biso ya l'état o kezwa crédit boy fozela nyongo boy sila to komo sa l'effort na bana na biso toujours la sabbat na biso ke ko futela longtemps te tant âge eza non assez zwa crédit biso to komo sa mamba bongo ngana na temps kolanda muto aza na Congo te o soka bandi live courir ko kata na ye muto azofa na pays moko sous-développé azozanga non mai na courant santé ya médiocre pour basa la bilan de santé fombo bazela nanu combien d'années wana ton so comme soit na muto aza na Congo c'est que mutu ne zo sala bien te mais muto aza na poto au fond zongise na nzela na poto mida likangu na ero bazo kosa yo omoni ba mama na ba olando na face na YouTube bazo kosa yo mobali mote changer ma sœur ngato fingi ngetalinga te parce que ozande konanga oza mukongo te oza mutandu te nanu na mona mukongo ya vulgarité nde tiyo te ata na bano baobota malelo na lopongo ba Congo c'est que yo ba loka yo c'est que osaki kamo na famille na ba bwakela au sort ba vuta yo pour moi ça mukongo ba langage oloba na réseaux sociaux okoza na belle famille te yebisaka baso bakumisa ko wana moko na bango azwa leki na ya passé yo mto finga na bokilo ofinga na nzambe ofingi bokilo ozasu na muto obanga te yo ndo ozana koko vivre vite ke oye Paris okoti na Château Rouge po ofinga bato nyonso okoma na vie ya kobatama mobali moko olingwa za te mobali ozana facilité ozana mama na bokilo na yo o afficher na réseaux sociaux ozotinda bato ba finga yo mo ozofinga yo kasi ko tia choko eza beauté ya mwasi oza mayele te yo muto osona na yo c'est kaza na azo perdre de temps yo fo muto azongisa ko na nzela na eronde ko mwasi likangu na poto yo fanda so na province nini papa ya mwana na oyo zo kanga mane wana aza awa na région parisienne na 91 kota ba Grigny ba Jivizi amona kayo air nini aza na tante amona côté tellement finga kayo finga ka mwasi na ye même mwana na yebelonga papa na été bimisa vidéo la kisa biso pour deuxième femme obino bobenga naza mwasa mibale te mwasa mibale kutaza na valeur mwasa mibale omona pantalon na chemise a mobali na ndaku na ye bambana ya mama kulutu baebike mama leka zala kuna tomona ngo ya na mibali o baza responsable o babala basi mibale ozoyeba ke mwasi omona pe feti na famille ya mobali mwasa liboso na mwasa mibale baza wana
bazolamba o kuna okalinga makemba o kuna okalinga soso pour famille yebi misusu kutu bafanda balopangu moko babotana bana bakoli bazwi pe bakoko mususu penza omona mwasa liboso aza na bana ayebi ke lelo papa ozala kuna bazwi problème na ndako atindi mwana bokende pa mama leki boyebisa papa ke toza na problème moko ya papa ya mais yo oza likangu o bapeke mwasa ngo ayebi nga ayebi yo po tungisa famille na couple na ye ayebi yo po ozotungisa foyer na ye mais azoko accepter yo te zo comprendre azoko accepter yo te mais tango yaka na réseaux sociaux yo zomona kende tu yom toza pomba ya mafinga yo kasa neti batu babangaka yo soko oke na Facebook obandi ozwa bafoto ya batu obandi koya kopublier osala biso publicité osala biso po batu nyonso bayebi koza liboma mutu abangaka aza te toza nde na temps ya koswana na yo te po mutu aliboma soko olongoli bilamba po komi ndeti ye oza mwasi moko soko ochange te so ozwi délivrance te omoni nie oyo osumbaki na mbeto ya mbanda na yo ezongeli yo moko ozo comprendre ezongeli yo moko mobala solo ta bato balanda bino ba bikeko bato bakotila bongo bino mbongo na YouTube baza na bavi na bango na mukolo moko te bondima mbanda kotungisa bango mwasi moko alinga mbanda za te mwasi moko yobi combien de bambanda Olive Aboma Olive Lembe okaka za première dame ya kuzu yobi combien de bato aboma adima na yame malisumu me aboma mutu pona kibombanda mutu balinga kibombanda te siko baso ba okumisa yo so lingie kaka bongo to lingie kana ki deuxième bureau yo mutu zo souffrir yo mutu age zo leka hydroquinone encore bino batu bochaka choko poso beba bino avant omona zo kosa batu age ke na 30 ans omona matame komi kokweya ba ride komi kobimba bata choko mona lelo bongi mais 10 ans après pour ce koma kobe babino parce que au fur et à mesure bo tia choko bozo baby sa ba couche ya poso na bino ezolongwa oko nuna pamba luka mwa mutu na yo changer comportement mafinga o sala na YouTube ezobimiso pomba te oza na vite oza mwasi mo trop vulgaire trop vulgaire ko katsete ke di fait ofinga fali ofingi fere ofingi kofi ofingi batu nyonso ofingi banana ketchup kokansate yango mte komiso star kokansate po bino bokoma olanda Karine Karine pa finga Karine oluka bongisa Karine aya poto abimaka te vi ya star esenga pe obima libanda omela mwa secret na miso ya batu bakoma peso bambote bomoni Kisinjora te Kisinjora afinga ba mama Chateau Rouge afinga ba combattant andimete kwa ya poto kama zaye na kini ba opese mbongo azofinga tanga moni nzela poto ye wana sengi pardon atenga bino azaka mwana bino naka ndeko na bino pona na posa na ya Chateau Rouge aza na posa batu bayamba ye asengi pardon ça sert à rien ça kiminene ça sert à rien ndeko mwasi oza na poto zonga mwasi ozo souffrir moko ozo luka mbongo pasi na YouTube kosalaka ba émission ya kofinga émission zaka kofinga te bato bazwa kokumisa wana baza na ba mibali na bango na ndako baza na bana bango so mibali na bango bazwi bango mbanda ba osepela te so mibali na bango mutu moko asepela na mbanda za te po mutu aloba te kaleka bato so baleka ba vi wana te neti biso ba manager ofera to china pe ba tonton to bima pe na mbali moko boye mais yo moko kolemba to bunda pe pona mibali mais so to bunda pona mibali po to tomba na mibali ya bien te mobali muso ya na vi na yo kosi yo mobali muso po ya na vi na yo asali yo mabe et puis so posa bitumba mais lelo nde to koli boye to sala ngo sute so ko fena mobali mo o satir kake nzela o eza bien te bo fandi bo sololi bo kabwani na kimia vomi ozala yo moko koza na mbali moko ya mutu pasi mwasa mutu pasi mais biso toza basi mo boye ata libala esimbi te mais mutu oloba na Nadia teke aza mwasi mabe aza mwasi afingaka de nature na déjà vulgaire te je suis pas vulgaire ba moyo bimisa wana pona mwasi eza très lourd na mona mutu azota batu na salon de coiffure bazota la quelle boule émission quelle boule tango émission esili et tombé na émission na yo obilo bobenga ba émission ba papa na salon mibali
baganga longola fiyo yo yango fiyo paza na mobali mwa moso azaka vulgaire bolongole donc bato batala ko bakosa ko papa wana basenga penda balongola yo siko mobali ni nango aza na fierté akekata suki amemio na liboko mama aketika nga bakatanga suki aolinga te mobali ozokumisa rizibula na yo muto ozobimisa na miso ya bato ye moko akopublie yo te bimisila biso photo kanga na rizi bimisila biso video oyo rizi ekotala mwana rizi akima na mwana po yo mama oza vulgaire bapesa ba 100 mètres po yo mama oza vulgaire basi baokosa yo te na poto ozoloba yo fanda na province rizi afanda na bajivizi so bagrini akenda musa du lundi au vendredi so du lundi au samedi ayo talo ernine ndeko mwasi poto pe ba malade comme ebele ba malile mema ba malade yo zoluka mobala bato okobela libumu to beli na butu ozana besoin mutu moka bengelo ta coup de fil ba pompier baya ozana besoin ta mutu moka ketalo na hôpital mais soka aza mobala mutu azano na programme ya ndaku na ye eza ba conseil photo bando pesa na kabiso ba mama mibali batondaka te mibali bazaka na plaisir bokoma kokufa na mibali ya ofele basi apoto bokoma omesanisa mibali azoya pa na oyo moko tondisi mesa mais abibisi ta infronté ozo comprendre abimisi lota infronté basi abitula basi bobe ozana mobali na ndaku mais live ya mabe après na bala na fanda 10 ans ndeti ma gazon na bala na sala 10 ans na libala mais wapi expérience ya libala oyo zo pesa bato wapi image ya kitoko zo pesa bato yo bala mais comment ba live na yo okenda ka koluka ba vie privée ya bato comment ba live na yo obeta ka masolo ya bato balobela bino te tolobela bino po bozo bebisa diaspora bozo bebisa ba mama omona 5000 personnes na live moko ezanga mutuna makolo mais esika bato bazo conscientiser peuple congolais to telema to sala makama malamu 200 personnes 300 personnes mais soka mutu moko atie live bano baka ko fingana na makambo ezanga tina bokendo tonda bino nyonso bokendo tonda bino nyonso po bokendo yoka nini na yebite bozana ba jeune fille na bandako ba gros mo o bino bokendo yoka bana na ba fingaka ba mama bakoma ko fingama ba papa kutu koloba te bandeko basi yo pe lelo komi mama tango yozo kena ba live moko mutu mazo finga ya mama na yo swa yo te ngala mona bana libanda komo basilika so bafingeli mama kongole okoma na mafinga ofele bokomisa mafinga international mutu atie penja live bwe 5000 personnes ofinga sexe ya mama mutu bomona ngo normal bozo mona ngo normal mais biso ba misato salaka omona mwana 3 ans mwana 4 ans ko biso Nadia il m'a dit un gros mot aye ko funda moi mon camarade oyo alobine gros mot po yebi ke gros mot eza mabe po yo ogangela camarade wana mwana 3 ans mais yo mama ozo tia live ozo yoka bato nde baosala ba gros mot esalo elengi bozo tia pe ba j'aime congolaise ba mama congolaise to yoka soni biso mutu totonda na réseaux sociaux ba papa bakomi soni oza na bana na mikolo na ndaku éducation zo pesa bana yo mais na réseaux sociaux oke tia ba j'aime et pas bato bazo finga bozo kendo kumisa mida o azali kangu bozo benga ngo deuxième bureau babala kaye ata na mérite mais babala ke na famille deuxième bureau aza mwasi aza reconnu mida reconnu te mida likangu yo mto okendo kumisa mida soki lelo akomi mbanda na yo okumise isusu po ya lobi ke ye rôle na ye akenda neka otia trouble ya mabala bato soki lelo mazenzen akomi mbanda na yo ondima ndeko na ofula ote olobi bino nyonso nde moko na otanga kutu kombono te parce que tu me connais pas ça c'est mon combat tango ba biso sundenge moko tu me connais tu m'as déjà vu dans quel live tu m'as déjà vu insulter les parents des gens tu m'as déjà vu encourager les batou kebo kelinga mibala batou tu m'as déjà vu ça alors dégage d'ici avec tes commentaires à la con wa polo ba oza pose à l'intéressant yondo za bongo po yo na mona ko partout
na mona kayo ke na rocha ba j'aime na esika ba finga rabato. Alors arrête de dire bino somdenge moko. Longo na ni na yo. Ça va pas. Tu ngo bimani intéressante. Hein? Ngo bim intéressante bino somdenge moko. Tu me vois dans ça? Tu me vois dans ça? Hein? Ça c'est le combat que je mène et des fois j'appelle les mamans, venez nous aider. Il faut qu'on boycotte bande koana. C'est pas qu'on les aime pas. Soko linga kamutu babi, celui qui aime bien châtie bien. Soko linga mutu, faut linga mutu a changer. Il faut beau pousser bande on a biso abasi, bazonga na ba live normal, bazonga na ba histoire moko, oye koki ko apporter bino quelque chose. Oye koki ko apporter biso pe quelque chose. O ba pe bino nyoso ndenge moko. Na mbanda na yo. Omonenga na sai mebe no na yeko kan na yeko ziambai na yo. Hein? Parmi bambanda bazwa na mone longino te. Hein? Na mone longino te. Na poto lelo na kezali kangwa mutu. Obno bo kendo kumisa ekuna na poto. Na kini kutu muta komo olinga ke misale ezate. So mobala zuma $10. Okabolongo na combien de basi? Mutu nso komo olinga ke moi $10 wane kuya na maboko na ye. Bongo na poto. Baza bibasi ofeleti. Na poto so moni mutu ali kangwa mutu aza ofele. Po mobali moko te muta kosa biote. O chef d'entreprise. O afutela nganda kuluvunu lokuta. Mobali moko te na poto aza capable afuta de loyer. Bazo koka kutu ba loyer ndaku na bango moko te. Et comme on a pena mutu bokomi na restaurant bolebwe yo mwasi mutu fuchi. Po yo mutu fuchi. Yo mutu za na bezo bo bimana ye. Mobala yaka na lalelio yozo mona bolingo encore mibala ngo ya ba ofele baebi tendresse baebi ko chama loba moko boye po yo mona ndeti kalingako alingako te po soka lingaka yo akochike sika zali po to ya déjà mboka ya pétage po to eza mboka pétage kande na yo ya musala na tongo na otambusa ba miske na nga boye na makolo ali na zwi salaire nga mona futi ndaku na nga mona sombe lamba na nga mona futi ba facture na nga mobala ekolela ngo fele na mbetu na tongo pe wana na kimi mbangu encore ba makangu nde baza pressé na kolamba omona kutu ye mobala ngo na ndaku na balusa semulu ye moko mais soka ye pa na yo donc omona pena que c'est toi la femme. Omo na pena de tiyo penzako ale et puis basango ba makango ngo baligi kotonga basandako omo bala ebisanga lingaka ete parce que yende mutu balingaka pourquoi bazo ofanda na yote hein yone mutu balingaka omo na pena mwasi na ekuna siliki atie libanda mazo lingo bimate abima ya panoti basi misusu mibali balinga bino pona libala te balinga bino po bayaka na bango kolekisa ba air bolingi makambo kotonga basango o mwasango kutu o mwasango kutu nini kutu banda bo banda ti yo moko olemba kotika jwango ti yo moko kolemba ya zizi na lema ti yo moko kolemba o mama Congo mura fingio mura kokoza mwana nga na obota babi mura za na 25 ans bino mutu batoko ba mura baza bana otoko zongisa na nzela bino mutu bopesa bango bokeno bebisa bana bato kotindela bango bambongo po bafinga ka bino omona otindela bango mbongo fingela nga mutu boye bozo bebisa éducation bana bato na Congo nga na mwana nga le 18 mai ko sa 25 ans mura c'est comme mon fils Tant que tu as moura pédé, j'ai défendu. Na défenda yeme na yebiete. Parce qu'on a net maman mukolo lokola nga na bando ça l'échange de paroles na moura. Vous trouvez ça normal? Po bino basa poto bo sili ba valeur. Bo komi ko ça batu soni. Bo komi ko ça batu vraiment soni makasi. Au moins mwana moko atie téléphone bazo sa barando bazo fingana. Vous vous retrouvez na ma finga wana. Bozo bwa kasko nga na tune so mutazo finga batu babwa kibino libanga na kati mafinga bomona ngo nini libanga réseaux sociaux elengi et ça la bino plaisir et sika mafinga penze eza yo mama mukolo bayoka ke mutu mo azo finga batu me abwa ki yo libanga boka soni mais congolais komi mawe et comme ma siko bwa ko sa bwa ka oyisa batu na ba commentaire ba fingi yo siko so mutazangi maîtrise ale mutu pa ke ko répondre mais biso to sala ngote po to za na bana na mwana né grandi na poto Moura il a 25 ans c'est mon fils
c'est mon fils. Ce qu'on finga na plaisir, ya bato basangana sangana na bango kuna, ba ebisi allez, finga mama Congo. Allez ngape na bandi ko répondre mwana. Mais mwana o makenga lisusu. Hein? Olimbisa, no webi mama Lili. Mwana o makenga lisusu. Mais so mwana monike na finga mama, mama répondre te. Na fingi sou mama, mwana ye moko un jour akoya, akosengo ba excuse. Mwana ye moko ya mama ndeko mama Congo limbisanga na finga kyo na loyenge po bazana kati ya loyenge parce que bino pe bo encourageaka loyenge yango bo encourage yango ba mama mikolo bokendo tia ba cœur sika ma finga ezali. Moi je dis pas que je suis parfaite hein. Biso tout le cas na ba erreur siko pona bato yo bokanisa ke bozande ti na prise na nga moko boye o toza na prise na mama Congo abimana mobile camarade na Luvunu ba kombo botanga wana pona ofula ngote Luvunu fo boke lukaye hein ba elo ba ebinga momoni kombo mo ezoleka wana elo ilendo ba ebinga na isa bino ngaso wengo luka vi na nga nakola nakola musika te nga nakola na 77 hein na Paris na France awa na mwana na uti Évreux na fandi na Fontainebleau na Montreux na fandi na Saint-Ouen to déménagea so bo tanga boye ba pe ba école na tanga et ate ko ofuti chiko ke ba Congo te awa kaka ba camarade o nakola na bango ba na bolamu ya mama Congo mabe pezalati ba oui esika so bato bafanda ka koswa nezanga te kotonga na te mais bozana eloko ya okendo luka na vie na ngate lokwa ba vie na bino salite bosala ata mutu moko abimi mama Congo azaye mbanda na nga eza soni pona ye po ekomi bimisa kibombanda oyande tozomi sambwisa yo moko ozo sambwisa pe mobali na yo ozo sambwisa pe bana na yo ozo comprendre ozo sambwisa. Donc conseil gratuit na baso boza na YouTube obo okumisa mazenzen aza deuxième bureau ton Jimmy na biso tolinga Congolais za mutema mabe bolinga kaka baninga ba changer te bino bozo mona mutu lokola mida afinga kabanda tongo chipokwa bozo ba ke bolinga ke bongo bo amitema mabe bolingi a changer te bolingi azwa vie meilleure te elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Il faut azana vie le kola bateau. Abimaka, à s'épanouir. Mobile mo pas na plaisir relaxer na belle famille. Muta finga bokilo. Bokilo aza mutu. Oyo ata bando fingo tongo chipokwa. Tika na maboko nzambe. Bon, ce qu'on bani dia ko toucher bokilo, c'est que famille on wasu na muto obanga te. To mona batu su bakenda mabala, azobota te. Bokilo azo ya peya na ndako, azo ko tile makelele. Ngana ozo ba koko mukolo nini ndako yo penza, basani ekwe ya kate, ba ver représenter. Moi ça malamu, akobando ko tia bokilo na epanzi likolo te. Pour ce qu'on manque bokilo, oza capable de manquer mobali na. Oza vraiment capable. Bandeko s'il vous plaît, boko melanga R. Beaucoup de air to commis, s'il vous plaît. Beaucoup de air, s'il vous plaît. La famille, s'il vous plaît, beaucoup de air. C'est au côté direct air et mon anate. Vous avez qu'à souter. Beaucoup de air, s'il vous plaît. Nanou Bissanga, beaucoup de air. HD la merveille. 11h. Oh, ok. Merci beaucoup. Hein? Bozo lingete bo amitema mabe il faut bo sunga bango baka na ba live ya kitoko ba boni ba vite mena ezape expérience allez ba vite mena ba leso to komi 11h10 boye bisinga ba vite mena ezape fete ya batu soko za na vie moko mena linga otiango expérience po passage au leki yo yebi nzela o leki fote ya batu. Wa mitema mabeba congolaise o bokenda ko applaudir bango finga ye ozo finge kitoko mema elikolo me awo mema mutu likolo ndeni to abiso suna se mida mama zenzen awo mema nani likolo toza biso suna se moi na poto mutu aleki mutu azate ato il y a 10 ans passé 20 ans passé mutu aleki mutu ate to bani biso su ba salaire yo kokozwa mbongo na yo o décider o somba saki
nga ensusu mbongo na nga ya na programme mususu po biso so la mukatongo mususu avantage ya bato ba ya kala o bazwa te ya kozwa ba crédit ya bandaku ba crédit esila makambo ebele mais poto eza vie eza na retard te tant moto ayebi ko réfléchir tant moto ayebi ko rattraper ba erreur na ye toza basi. Merci beaucoup Mireille Muzita. Vous comprenez? Na poto ngo bateke po yo simbi sac ya Chanel, aliso okutena moninga, omoni moninga na sac ya Zara, obandelo bana leki yo, omoni sac na ngo tete. Azana mbongo na ye. Programme na ye. Emsusu yo sombi sac ya Chanel po ofutaka ndako no 50 €. Ozana bana ebele, ozana appel ebele ya ebele ndako ne koma mukie. Emsusu yo ozana ba crédité. Ndeko mususu azana crédit ya ndaku, ana crédit ya voiture, afutela bana université. Donc tanga osala programme na ye na minute wana azana ta ko somba sac ya Chanel te. Po azana ba projet, ba classe ya bana na partir ba université et comme payant. Tu étais en formation? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. OK, j'arrive. Collègue Nanga, a une formation. Donc, ça veut dire que fille Beni Beni ya mama Congo, ma fille chérie. Donc, bon, elle a l'habitude que au sombi, dans la sandale à Kenzo, on a l'équipe moutoute, et ça, là, pareil, belé, na colis. À partir de l'université, classe est comme un payant. À partir du lycée, moi, on a commencé à bouquet, moi, on a commencé à stage, moi, on a commencé à. C'est-à-dire que les parents, ont conscience de gérer mbongo. Et à dire que, na liaki li keleba, na question ba bijou nanga. Et à dire que tout ça, comment on a bijou, ta bijou na poto, on a bijou ya jaune. Ok, na printemps, au kuti bag moko boisa, on est fantaisie. Au kuti on peut 2000 €, 3000 € et les kina or na on a valeur. Donc, dès que tu biso to comme na bana ba 25 ans, na koki kokeso ba sac à Chanel te. Attends na carte nanga à printemps. Attends na carte nanga attends toi na ba carte à printemps na ba galerie Lafayette. Tozo na biso ba nyongo ya ofele. Omona obinga soki ba okatanga mso sous 150 €. O printemps katinga 120 pour na zo ki biloko kuna. Galerie Lafayette katinga 150. Tant ba sangisaka na bela mutu. Na yo kaka méchant on dit mate ki ngam tunazwa ki biloko na bango epesa nga kanda ba manteau mususu nazwa na lata na ngate ba neti ba talon nyos tozwa o Gucci okoti na galerie bobimisi carte yozo kelengi ozwi di tolata kalisusu te e fanda wana ba koma mona biso potongo bo on dirait bandundu oza na poto mo oza na matadi bazo ba te cerveau ezo réfléchir neti na e musala but to comment biso batu ya ba vite fait to comment batu ba vite fait oche moi pull na yo oche moi nini poto ye musala ba weekend pe to bima lisusu te mais yo oza msusu na bana mikie oyebi na importance ya makambo te po bana no ba mikie ozwi sac oke somba Chanel oke ko somba boy alitango ye bo bundana nango ona leki yo oleki ngate oleki pe yete oleki ye pe kuna te bozana ba projet moko te. Moninga mususu azana ba crédit na ebele na mutu ezodokise mutu yo za na ta ko somba nanu tala neti na poto wa to komo zo ba lunette na ba mutuelle moi ba lunette à soleil to komo neti ngaza na mutuelle na semi na pe na mutuelle so na ngazwa lunette à soleil na ke na ba optique wana o ebeta ba coopération na tie mutuelle na nga na zwi lunette poto ezana makambo ebele. Sko ya te keso yo keso mbelo ko mobwe ata yo keso mba na ko kitala nga carte na nga printemps batela nga 3000 na carte à printemps na carte à galerie Lafayette na époque wana tabatu wana 7000 mais ça singa na kingo bandeko ata likamuke okay ata zako keno kuna te oleki pembeni okezwa moi rouge à lèvres okezwa moi sac okezwa moi boy okezwa moi t-shirt yaya sikoyo na salaire wana to bakomi ko kata mutu pasi ba moko to komo ke musa makolo ta poto ya mboka moko mundela ko beta yo meyo zo yeba te ke mundela zo beta yo ba essence oyo ozobima na voiture to mona voiture eza luxe mundela zo voiture luxe te mundele trajet makolo ke makolo po essence eza bien calculé lelo oche plein 50 €, 60 €, lobi kuno baxi 10 €, lobi kuna 20 €, ozo compter te, ozo chaka carte, amu chaka carte, amu pesa ka, mais tango kaka omona kaka kotika na application ya banque na yo, omoni kaka pou, moins nini, mama tika,
donc poto botika ba ozozo ata kotinda 50 euros po ba fingelo mutu ozozo ata la bino mamba poto ebeta bino te hein. Ozwa salaire ya 1200 mama no na kati papa no na kati yaya na yo kuna na mobali ne na bana bango na kati côté kuna na kati yo moko su na kati c'est pas tout le monde qui paye le loyer na bana belé lelo pe poto pe bakomi na crise économique ba appel angwe kita ndeti nga bapesa nga appel 65 euros bande konanga tala surtout biso bana basi bakola 60 obinga moto na mona 65 euros na bi nzambe salaire soki ya ba 1400 ba 1300 allez 5 longwe na ndako ba crédit wana mike mama tuzali na ba plaisir ozwa ba carte à Carrefour carte à Ikea carte à nini bwe mama na koma na bima susu na portefeuille ba carte wana te. Donc pour yaki kaka mono kochi Ikea yo wana mama bisomba somba mama ndaku nanga basani banini ba dra bisomba somba mais so komi kaka bandi kokata ngana koma ko nazo ba carte nyoso na longola na portefeuille na bwaka ngo pena na sac bokeza na ba dossier musika comme ça naza na molimo wana lisusu te siko tango yo somi sac no Chanel biso to la tango kala to komi na ba penser mususu. Comme na ba pensé mususu bandeko. Merci beaucoup. Il faut bien signaler na 15 pour na paiement na bureau na biso. Vous comprenez la bandeko. Donc arrêtez un peu. Biso tout ebi ko finga. Boka c'était que mama kongo ba fingo quelque part. Na tabato ba kolina nga ba ebi ke naza pe munoko naza vova si vova. Na koko tia pe téléphone na telemisi bweto betanique maloba. Mais tu peux to gagner nini? To yebanité. Poto gagner nini? Bonjour. Poto gagner nini? Pona gagner nini? Pona gagner nini? Yango mtelongo tsanga ba facture nanga. Est-ce que na temps penza ke mutu mo na Congo afinginga? Alenga pe na bandi ko sa ne défi. Na ke côté les galeries de la Fayette, na ke l'accès que naza na poto na lataka. Mais est-ce que ça normal? Est ça normal? Bango ba luka mbongo na YouTube bango ba inga balakisa mukili ke baebi kofinga yo pe baza banzenze siko yo po lingo kota bazwa photo na ba ke ba bendi balukisi ka nduta mo ezalaki baeba bimisi oyo kelango sonite toza mwasiti mibali kutu bana ba vergeture bazozwa longino ba déformer mais bato baebi kwa belle fille oza na mwindu na kitoko oza na taille na ata 40 nazaki munene pona belaki nazo mi abakisi nena expliquer bino na minito na zonga na 40 na zonga na taille 40 na tapenda pantalon penzako 40 lisoko pe fanda cuisse pe fanda bo comprendre donc ça dit que muto ato déformer nga mais bato ba mona nga na misu ba ebinga. Donc ba maman congolaise s'il vous plaît bozonga vraiment na respect na bino bozonga na respect arrêtez d'aller encourager ça arrêtez d'aller encourager bande ko na biso o bazana ko bunga eza soni na communauté eza soni ndeti ndeko mo akomeninga na tongo ke akutena mama mobwe na métro azoyoka Angelica na téléphone oke musala oke de journée mobimba na musala ozoka Angelica nda azofinga bato ndeko ya mwasi ozoke musala bango balala pongi bango bazana mboka o ba entreprise ezate bana baosisa ba classe bazosala te bana bazana classe bazana ba formation te ba stage te bosala ba stage na ba entreprise nini ozana famille na ba otungisa yo outi na ba dépense ya bana Noël pona Congo na Noël ba pesa bana ba cadeau te ba kolia ba soso ba nini mais yo na poto awa opesi ba cadeau nde to koti na janvier boy ozana découvert na compte na yo bango ba ebi découvert te ba ebi chèque te ba ebi crédit te ba ebi mutu pasi wana ozana ngo te ke oke na tongo msupe mu patron zo gangela o patron zo zo mutu msupe musala boy ba ebi yango te mais yo ozozala concentré o sambela ta nzambe na yo na nzela tongo oke musala mais otie life mo ba ofinga mutu pozwa nini mama poto. Oui, gloire de Dieu. Po bato Congo bato na image ya bilamba na mutu. Ba mona keso ba monyo na poto fo ba mona na yoji, fo ba mono na nini ba ka soza saper. Emso bazo ebate ke bota pambolati. Bazo ebate bota pambolati ba ebisi ko sombi angote. Po bato so bazana bango te ko alate lamba fo kombo monana. Ba manteau na biso ya pamba, ba manteau auto changeaka chaque hiver. Manteau déjà pour ta manteau ya malili ya bien, pas moins de 200 euros.
Donc limite okozwa ba 100 et quelque. Ce que toza nango moko na placard te. Toza lokola bango te ake mwa gambela po magasin malonga na Congo ezate. Ba comment ozwa moi chance. Yango bata Congo ça sert à rien kolanda bato à Congo. Salut Hamza. Ouais, ça va et toi? Hein? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ba maman bosé belé a bossa ba formation, bossa ba misala, ba misusu banda ya poto, banda kangama kaka na préparateur de commande. Akene eka koyoka makele la usine. Eza musala oui, mais azana ena ta ya ko dialoguer te neti biso ba misala to salaka. Eza ba misala moko même na ba collègue na ba nini to kenda ba formation, tozo kende ko apprendre encore plus, tozo travailler na bana, o ba parents so ba ye, bazo tuna journée ya bana na bango eleki nini, to tiaka ba programme. Liboso ba salle na biso, il faut tia programme au sala ni na bana bango. Faut para tanga koya a retour na yo. Des fois para koya ko confier na OK moi na lala ki bien te, moi na boye mikolo comportement moi na ndako eza bien te, yo pe siko faut zo relé. Yo pe faut zo relé. Donc ba maman poto s'il vous plaît. Hein. Ba finga na soni. Aïe aïe. Ba finga na soni. Ba finga na soni yaya. Bomoni nde tosalaka bozana lakisa bino. Bomoni nde eza sali ya bana 12 ans, 9-12 ans. Atie siko au planning ne pa yebisa ba parents. Omoni ezaki pendant ba Noël. Alors là ba parents makamto tosala na bana bango. Zo comprendre. Chaque salle, eza salle to ya bana 12 ans. Des fois pe na yaka awa. Eza ça dépend tango coach ba peso bana ya tranche d'âge. Toza na bana 12 ans. Activité zaka ya kosakana te, toza pe na ba activité o ezaka manuel, physique, psychologie, otuna pe bana to tangisa bango pe ba biloko akolia ba goût, tout ça. Vous comprendre, c'est ça la vie. Ba misa na biso eza posé. Donc tango zo so na ba parents, nga ba parents belé ba yebi ke na blogueuse ba paré belé mona ba atana olo ba lingala moi to mona kiyo mozo ba lingala tu parles de quoi na yesa bango ke na mobiliser kapo diaspora na sona ba maman na ba congolais ponde comment vivre dans la communauté tout ça ba yebi musa na sala siko na linga te ke parents moko tomber na vidéo nanga nazo finga pona na zaka na bana na bango eza soni. Parents doivent confier l'éducation à moi na ye pa na yo pour biso to travailler na ba maître c'est-à-dire ba maître ba sidisi ba pesi biso pe to sisi to pesi ba parents donc tous ça parents maître ba animateur ba parents ba maître ba animateur donc c'est-à-dire que to se reliaka na linga te mutu mwa tombe na video sko bino comme bo profita ke biso mo eto finga bino ezate bokasane boleki biso na koloba na kofinga. Merci beaucoup na ke musala ti 13h30 après na zui maman na nga na ke sa essayer 3e vaccin moni plaisir ozana ba mama yango na anata ko fandi ya ba mama musute po nga penza na ya poto mama bengi sanga. Maman beta penza mutu na Congo maman nga za femme forte donc na za pena na tante na nga ko finga ba mama ba tuté po yanga pa finga mate nga maman nga komisa nga propriétaire avant âge à 12 ans. Maman nga ya poto azokoko lata bijou te akoko lia bien te po bana ba ya poto donc mama wana nga sko aza envie mama nga ta bofinga na mama na poto 62 ans abengisa tala batu na poto bomo biso to ale belé na poto na nzela mère wana aza aoze la retraite na ye a travaillé trop pa mundele so azuka retraite na azongi Congo na mukandane na poche kwenda vutuka ana bana na ba na vie ya bien ba entreprise tout ça et lo ayebi bande konanga mibali eza na bato bebe bande onanga mibali ngako nazaki mwa mutu na komo ozonga na nzela vous comprenez donc bino nde ba mama ba misusu ba mama ba ya poto ba bengisa bango te ba misusu boza na kini bozo rêver poto mais ngas ko mama nga bengisa nga tongo donc naza penza photocopie ya mama nanga na suivre ka exemple ya mama nanga o mama nanga saela nga nenga pena saela mwa nanga vous comprenez c'est ça la différence tout à l'heure nous ana mama nanga na rendez-vous na mama nanga na 13h30 pona ke tikaye tozwa 3e vaccin na biso maman na mwana 62 ans na 43 ans bientôt vous comprenez na koko na ya bientôt 25 ans tala harmonie c'est ça le plaisir nga maman nga kotala vidéo nanga amona ba finga te bino boza soni ya famille na bino soni ya ba vie quartier nga na ba vie quartier maman nanga na ba collègue maman nanga ba benga nga mwana biso merci félicitations na vidéo wana bongo bino ba benga bino pe bongo. Non, na koti musala elenge bo monenga na tongo na YouTube musala ngeza physique te zande
eza moral kosolola kosolola kotanga comment être avec les enfants comment kosala boye biso ande eza mutu ya te kona kebwe na bande kokanga ba carton na bande okanga ba carton te eza nango musala mais dans la vie il faut s'améliorer il faut kope kozana ba ambition eza kofinga te bonne journée na bino nyonso tout à tout à l'heure